Congo Check Check TV Niasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta Voilà, bana monde entier, besoin de biso ba diaspora, c'est votre humble serviteur chéri Kobetox 207 de la presse. Merci beaucoup de continuer à couper sa biso confiance na chaîne Nabino Congo Check Check TV, chaîne en ligne. Bientôt nous serons sur TNT. Vous en avez patience pour recevoir l'image de TNT. Merci beaucoup de choses ambiance au Zoleka. Oh, bazoya mwana mboka Francis Kalombo oyo azali molobeli porte-parole privé du chef Moïse Katumbi toyokozwa ba image ndenge ezalaka po topesa bino ba information ezoleka. Merci beaucoup na babone nyonso topesa na moke tolobisa bandeko oyo baza na posa ya koloba kolakisa esengo na bango kolakisa joie na bango ndenge nini bakoyamba mwana mboka Francis Kalombo na tia drapeau na kingo mpona koyebisa bino ete je suis congolais soki bateki moko na koyala esika kokende te. Donc il faut nasalela bino mosala. Merci beaucoup na bandeko tu boza na baprovince bozobenganga bandeko tu boza na diaspora bozobenganga. Merci beaucoup na basoutien na bino topusa na pembeni tokende kozwa bandeko ndenge accueil oyo eza très chaleureux bazoyamba mwana mboka Francis Kalombo. Merci beaucoup. Voilà bana Kinshasa bana monde entier. J'espère que bozo mwana sima na biso wana photo ya honorable Francis Kalombo oyo azali natif ya Bandal bana Bandal baza show vraiment tout ça devant bureau na ye oyo eza situé na Kimbondo et siko bazo c'est là déjà arrivé na ye yango moni biso to kozwa déjà ambiance ya esika o bana mboka bazo yamba ye honorable na bango oyo bazanga ye mikolo ebele mais lelo akiti déjà azalaki na Lubumbashi azala na Lubumbashi boyebi lelo azala Kinshasa to kesengo bazala ngombote ndeko. Mbote, monsieur le journaliste. Babengi ona kombo nani? Ngai kombo na ngai Willy Kasongo. Nazali porte-parole ya Dynamique Katumbi président. Na ye awa ko yamba na kombo ya Dynamique Katumbi président. Mwana mboka porte-parole du chef de Moïse Katumbi, l'honorable Francis Kalombo solution. Et ça li ondenge ni batebele bandeko lobaki akosuka kana Lubumbashi akoya Kinshasa te bana Kinshasa bazelaye mais lelo en fait arrivé na ye. Tozana esengo makasi. Asa parmi bateau babundi poto kene na alternance. Molobeli ya bana Bandal molobeli ya Kinshasa. Il faut pas réduire Francis Kalombo kaka na Bandal. Francis Kalombo comme national. Ozomona Francis Kalombo aza muto ba vision muto ba idée. Oyo OK, il faut to pousser ye azala likolo pour aider population. Après ça ba solution ya mboka. Voilà. Nazozongela yo ndeko bonjour. Bonjour. Babengi ona kombo nani? Kombo na ngai Norma Sentiment nazali moko ya ba cadre ya Dynamique Katumbi président. Namoni boza show awa yebisa biso nanu accueil wana eza ndenge nini parce que toki bandeko baza na nzela bazoya bakenda kozwa ye. Accueil ezali chaleureux pour esongozi ya makasi. Francis Kalombo azali porte-parole ya chef azali molobeli ya bana Congo molobeli ya bana Kinshasa à plusieurs reprises molobeli ya bana Funa mwana ya Bandal ya mabele ponga na zanda loi. Et donc to lakisa ye bolingo combien de fois mankaki biso pour absence na ye bino mo otala ndenge ki nango komona nango ndenge pe Bandal nango komona nango ndenge pe Funa nango komi nango yolela yo mona ba milinga sikolo wa via kiti na mabele to pesa siko vite so senti pena ke mutango so ye niamekila azana biso niamekila voilà bino lelo ba chaîne lelo bana poto bana ba diaspora ba biba chaîne ba ndeko banga kokota na politique lelo bokoti na politique okoyebisa bandeko misusu bazo banga o baza ba chaîne lokola yo kokota na politique est-ce que eza ke kokufa to ko banga o bango baloba. Il faut d'abord diaspora baké. Il faut bailler baké non ennemi déjà azali sous-souté. Donc espace politique est commis ouvert. La ouverture comment Francis Kalombo Bundi et ça là qui d'abord pour la décrispation et comme effective. N'est-ce pas? Toi dans la décrispation mutunyo so tout il faut qu'on ça la politique. Tous qu'on se réunir derrière Moïse Katumbi, na mwana mboka Francis pour te maramia so tout ça la bien. Voilà, alors on a une question moi polémique qui ont circulé, Kabila a dirigé Tilelo, moi ba Francis Kalombo bayate, mais lelo qui confirmé na batuke changement de régime et changer quand même Francis Kalombo lelo aza muto surtout Bandal ngana lobake kolo Bandal les Francis Kalombo lelo soto moni stade na biso lelo eza fermé to ebi ke ko arriver na ya ko bundela biso fongwa ma stade munene leki ba stade ba commune nyos oyebi balobara nzungu na nzungu za lifinuku nango ngano na ngando alara ne balé na ye na libongo na ye Francis Kalombo d'abord moi na Bandal Francis Kalombo congolais
Congolais mon côté a un droit, ton compétence au boya, n'inga ne Congolais va na Congo. Pour plus Congolais que les Congolais azalité. Francis Kalombo c'est un Congolais, c'est son plan droit. Aya na Congo, aya na Kin, aya na Bandal Mabele, aya Kobunda. Et donc pour le moment Italie espace politique, oui effectivement. À l'époque il y a Kabila, moi Milinga qui m'arrasse. Depuis le président Chilombo Félix, aye, tout le monde a un changement. Et puis le changement wana, tout le monde souhaitait à la carte un changement, il y a 2, 3, 4 éléments. Et c'est même ce qui est commis de manière effective. Donc, on a regardé le Benwana. Voilà, merci beaucoup, Torozabino, Torozong et Labino. J'espère que Lelo, ceux qui vous repèrent, merci dans le régime, parce que le lobby, moto ne soit Kima Kimboka, Azonga. Bon, kopé ça, merci, ça trop dire. N'engé ne connaît pas au loba. Aucun Congolais a un pouvoir de empêcher de connaître Congolais avant dans le Congo. Congo est un Congolais. Pour empêcher mon ninga, ça les canissama. En vertu de quel pouvoir bande ko ya Kabila ba yebse mwana mboka ya te. En vertu de quel pouvoir? Yango sko to bundi eza combat ya Francis. Amizongeli te puisque ba PCF faveur eza combat na ene mtosa nini. Ezongisi awa. Voilà, lilo ba ya ko kabani mwa muke na mona. Obi elo record bakisa. Ba comme sango te le ko next ba pesi biso cadeau. Kia mosi Katumbi chapwe aye na Kinshasa na Congo wanenga kiti na Congo wa nanga sala safari succès ba kawo ya danger keza cadeauté. Ezali liste au Francis Kalombo Moïse Katumbi chapwe ba bundi ba conquérir yango. Conquête yelo ko wana zo sala ke omona Moïse Katumbi azo sala safari plein ya danger a démontrer que popularité na ezali kaka niame ki la Francis Kalombo l'honorable mona banal ya tongo via mabele akiti. Ezali litu o babundaki ezali batu o babaki non arrête Kabila mamno et liboete troisième faux penalty ezalate no money alité babundi saki e m'a démontré batu kete mona banya muta perdre raté a bagarrer à tel point que tozu alternance peu importe monsieur Kabila azali sous présidenté so razo buna na nenga ba FCC na bango mais na metali que président comme moi Kabila sous présidenté waneza akiel boso tozui facilité pour ezali ebele ezali toute litanie tokobunda tozwa yango pour moi na moka Moïse Katumbi chapwe 2023 tanga dynamique Katumbi président 2023 Katumbi président Mboroyo. Merci ko la muka boza na combien de candidats tolobi boye Moïse Katumbi azali grand stratège oza prophétie kanga data lelo 2023 na ebiso 2023 Moïse Katumbi, président de la République en Bokao. On a même bicho bongo. Na la muka boza la combien de candidats Moïse a un stratège à rassembler bango surtout bango za derrière ye. On a même bicho. Comment on a président Martin fallu pas postuler? Non, on va postuler mais comme à un moment on se retire aux derrière Moïse Katumbi. On a même bicho bongo. Mais image pour la rater, regardez ma image. Voilà, merci beaucoup d'avoir bandé ko nga to suki ça. Obi motuna wana. Il faut to zong ça mo batu. Moi c'est mamke. Moïse Katumbi, Congolais à Moutema Malamu, Vigiba Loba, non pas qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Aza l'unique leader, il y a la Mouka, à l'Ata Polo numéro 4 à Mafa, à Bata Kapon pour la mafia, il a donné corps et âme. Et donc, question 2023, Mozala à l'aise 2023, Katumbi candidat président. Voilà. Nalala alota moto obani kampana nalala alota moto Katumbi comme on est dans la liste définitive ya ba candidat président comme machine Katumbi machine Katumbi azali donc bana Congo bana diaspora Kinshasa yango to yamba beaucoup la kanabiso nyameki la Francis Kalombo bozala kimia makambo bandi ovienne nga yebo mamu mamo la communication zali. Voilà, merci beaucoup Natiki Marama Mouké. Tu reçois l'image n'est arrivée au Salama. Voilà. Vous allez dynamique Katumbi président. Vous allez association réunie Bakatumbi c'est surtout de tout bord. Voilà, ça y appelle la Bakatumbi c'est surtout. Vous avez numéro 082 045 42 89. Boben la biso la bureau to orienté bino 082 045 42 89 on a siège dynamique à Katumbi et ça la Willery qui goma dès que boko ni wana bo communiquer le numéro to ya mabino donc ça devrait on a promis de rassembler mabuka mona buka kukila on a na mona dynamique à Katumbi na solo Kinshasa et même dynamique à Katumbi président
Donc, bon, à la calme, Moïse Katumbi à Kinshasa, mais on est surtout à préparatif, il y a Katumbi, la dynamique Katumbi du président. Donc, bon, les bureau, le bisouana. Voilà, Congo Tchèque, ils allaient toujours pour accompagner les politiciens, politiques à Mokanabiso, votre humble serviteur, Chéri Kobetox, de la presse, dans 4 drapeaux à Congo, pour la mona que Congo, soit il battait qu'on a au Kewapi. Mais il faut honorer Congo, tout ça, on a siège, Sika Oyo, Bazo Yambela, Mona Moka, donc domicile honorable Fassi Kalombo, on a la robarake monobeli à peuple, on a goyate, les lobes comme on a Buka Kukila, bah imaginez au Kata Masolo, tant qu'il y a une transition, et bon, on son à moi Mouké, n'a pas image. Merci beaucoup. Mama,
TV Yasi Bumutombo Bana nyoso ya Congo Bote na beno beno luta Na emission